ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Bonjour, bonsoir fidèles internautes, fidèles téléspectateurs partout. Bozolanda Biso à travers ABC One, la chaîne numéro 1. Oui, mais la Camino toujours analyse par rapport à l'actualité. Il y a Mboka Nabiso, Tika Tebi Sabino que moi Mboka Félix Tshisekedi a un voyage pour les États-Unis. Donc la série de voyages continue. Nango totika ki bongo te toko mekampe ko sura tout ça analyse par rapport ya sujet yango lelo to memeli bino mo analyse moke ba point ko citer zate total sabino lolenge kani ba corps FCC cash ezotambola pe kokende wapi pe tosali allusion na mayo esalamaka parce que histoire eservaka biso kaka na koyeba touti wapi tozokende wapi pe tokokoma wapi na yango nde tolobaka toujours kimia et régner partout na mabota na bino. Grand merci à ma patrona maman Chantal Ayao et à mon cordon Jimmy Boembe bandeko balandi et sengeli koyeba que c'est depuis un temps oyo FCC cash sala ba corps pour natina ko aboutir ne loko babengi coalition oyo lelo toyebi ezobimisa moto par-ci par-là voilà oyo asali boy oyo lelo ezo nécessité ba guerre civile na mboka République démocratique du Congo bandeko balandi toyebisaki bino na émission elekaki lolenge kani l'ancienne première dame Nakombo Olive Lembe akendaki na Bukavu pour natina ya ko visiter population à côté kuna amemaki ba bien to biloko moko ya mwa moto ya mingi pour natina ko remettre na bavandi côté wana bandeko balandi eloko etikaki biso na mission elekaki tolakisaki bino olenge kani ba policier to bato baza assurer sécurité ya Olive Lembe bazalaki toyebaki te soki baza ba soda na biso ya awa toyebaki te soki baza ba soda ya Rwanda toyebaki te ko distinguer tenue oyo balataki na elateli wana soki ezalaki ba soda ya wapi Nango lelo pe mokola lelo poussé biso to meka un peu ko sala analyse par rapport ya makambo ya lolenge wana to biso ce que ndeko Félix Tshisekedi o babengaki attentat oyo e ote ko sala mana mikoleleki na mokola le 10 oyo avion na ye sala ki crash oyo bande comme matériel logistique y compris quelques personnes oyo sala ki crash biso to yebi pona ko zongela penza lisolo wana te to yebi biso solenge nini makambo ekomaki epesi boye zongi kotoyo nde ememaki biso bel et bien na réflexion oyo est-ce que komona basoda ya lolenge wana o bazaki na nde mama Olive Lembe Kabila bino bomoni yango te keza suspect na Kinshasa eza na phénomène moko to ba dept to bandeko o bazo soutenir président honoraire na kombo Kabila Kabange bazali na kombo ba béret rouge o tozali komona ba audio na bango tozomona ba vidéo na bango partout dans le monde bazokebisa bandeko ya cash eza mwa rivalité mozo le kanakati. Est-ce que ezalité formation et loko moko boy o izo projecté na avenir point d'interrogation tomoni basoda o ba accompagnaki Olive basaki na tenue moko boy côté tomoni ba béret rouge côté kuna tomoni ba fourmi rouge côté kuna tomoni isusu ba béret vert n'est-ce pas ba phénomène wana nyonso ezo amener biso na rébellion to loko moko boy zo sanose na sima point d'interrogation. Tozo mekampe ko sangisa ba fait pona koyeba tozo kende wapi toyebi na mokolo oyo avion ya mwana mboka Félix Tshisekedi esalaki crash kuna Lubumbashi tomonaki pe bandeko na komba katakatanga babimaki pona ko luka ko maîtriser ville Lubumbashi ya Lubumbashi plutôt ba soldat na biso ba maîtrisaki bango bel et bien mais ali kana même mokolo mais avant mokolo tomonaki ministre chargé de défense o akimaki ko kele voyage na mwana mboka Félix Tshisekedi atikalaki a o ba selaki ba bureau na jusque là tozoye ba suite te bandeko balandi tozomona accord FCC cash ezo promettre déjà mabe pona ni tolobi bongo tozali batu tozo vivre na mokili partout ailleurs tomona ki eloko esalamaka na bandeko na biso o baza na ngambo kuna Congo Brazza na ebike ba misuba ko imayima oloba non baza bandeko na biso te ba boma biso basalamaka mundenge na ndenge voilà ngana cité bango pona tina ko talisa bino moi fait oyo to remarquer parce que émission oyo tozo ki temps ko va na rédaction ABC1 accompagné dans notre cordon Jimmy Boembe o meka ki ko sala le point pona tina ko talisa bino
makambu oyo tomonaki série ya baélection esalamaki na Brazzaville mpona rappeler te boza bato botalaka TV boza na histoire voilà tomonaka série moko ndeko Sassou y compris autre basalaka système moko to baformaka eloko moko to va moko yaka entre ba ninja na ba cobra na sur image ezongeli bino phénomène wana so ezalaka mpona nini ezalaka toujours mpona ntina koconquérir pouvoir mpona kozonga na histoire mulai te mpenza tomonaka phénomène cobra na phénomène ninja yango wana ya Kinshasa tosite tozosala mwa allusion na biloko wana mbala mpona koyeba comparaison komema bino place tozokende na Kinshasa toza na phénomène auti kotengela bino béret rouge béret vert fourmi rouge na batisu bakatakatanga et autres ba phénomène wana mpona koaboutir na nini oyo esalamaki na ngambu kuna ezalaki mpo renverser pouvoir en place mais oyo ya biso awa ezomema biso wapi bandeko balandi toyebi biso nyonso accord ya Lemera soki elingi koloba nini tokoevoke yango pendant émission na biso tokozwa kaka baarticle misatu oyo ezopréoccupe biso na mokolo ya lelo boyebi botanga en tout cas bandeko balandi eza justement kaka koamene bino na suite d'idée po toyeba tozokende wapi tozosuka wapi bandeko babenga ebele balobi ko eloko esalamaki mwana mboka ya Félix Tshisekedi ezali kolakisa ke bazwa avertir ye akoumela na bokondi te voilà attentat ceci cela mpona koyebisa akeba soki ameki ko-respecter ba corps entre ndeko mwana mboka président entrant na sortant soki respectant on mabe koyela ye yango esalamaki ke ba avertir ye déjà bon biso tosali conclusion te toyoki bino en tout cas na pesi merci na bato nyonso oyo bakomelaki nga pe babengaki nga voilà je parlais na makambo ya béret rouge béret vert oyo efalisali biso allusion na ba ninja na ba cobra oyo ezalaki na ngambu kuna nake musika te mpona ntina kotalisa bino kaka makambo ezoleka nzinga bandeko balandi accord ya Lemera oyo ebimisaki to ebotaki AFDEL na mokusi boyebi histoire oyo AFDEL ti lelo tobandaki kokomemora yango oyo eza première année oyo tokomemoraki yango te bakomisaki journée wana mpona bacombattant basoldat nyonso bakufa na guerre biso nyonso mpona kozonga biso na nsima te en tout cas makambo akoloba eza ebele mai tokende mwa na lombango na analyse na biso ya mokolo ya lelo accord ya Lemera oyo ezali na baarticle nango 8 na kati biso nyonso toyebi mais lelo tokotanga mpona bino to tokoevoke 3 articles oyo etike biso par rapport à analyse na biso ya mokolo ya lelo bandeko balandi soko oza na telefone ya moya bien boza na laptop okokota déjà na baccord ya Lemera oyo ezali déjà en ligne bato nyonso bamonaka yango totanga article 2 oyo ezotalisa biso makambo oyo uti kose passé biso nyonso ke barwandais bazalaka chaque jour komenace mboka na biso koboma biso koyiba matière première na biso kosala makambo ebele toyebi or nyonso wana esekomama na baccord botanga article 2 oyo elobami ke bon naosala mwa synthèse mpona kotanga yango te les sols et les sous-sols congolais appartient à l'AFDEL bandeko balandi ntango mosusu bato mosusu ozoyoka AFDEL wana bozobosana AFDEL wana ezali association to bandeko oyo basoutenaki mwana mboka musée Laurent Désiré Kabila na koya ko conquérir pouvoir série tangu maréchal Mobutu asalaka en place donc esangisaki bamboka ebele tomonaki Burundi tomonaki Rwanda tomonaki Uganda donc ba ville oyo ba pays oyo ekangami na biso donc ba edaki mwana mboka oyo akufa déjà personnam musée Laurent Désiré Kabila koya pona tina ya ko conquérir donc ekokai koleka bongo tende basinaka ba accord oyo tobengi accord ya Lemera donc accord wana nde ebotaki AFDEL accord ya Lemera oyo esinyamaka le 23 octobre 1996 nde yango esalaka na 1997 bakotaki baconquérir pouvoir na nde makambu esesalamaki voilà monsieur to président na biso ya kana kombo ya musée Laurent Désiré Kabila oyo ayaki nzela moko na ba AFDEL oyo bazalaki ba force oyo ya bandeko na biso bamboka na utiko cité sio ba soutenaki ye po ba ko conquérir pouvoir tango mwana mboka musée Désiré Kabila avandi na bokondi amoni que makambo mabe ezalaki un peu trop par rapport ya ba corps oyo basignaki amonaki que Congo ekozwa nango sur le côté donc eza manque à gagner nde
wana ezali ngam na lobi par rapport à analyse tozopesa na bino nde amonaki à ce que bazongisa bandeko basoutenaki bango na bamboka na bango remerciaki bango ndenge bayidaki ye na bitumba wana voilà sengaki na bango bazonga. Or, bandeko nauti ko yebisa bino tout à l'heure, toko meka ko énumérer quelques articles, misato article 2, article 4 na article 7. Toko meka ko énumérer ngo na ko talisa bino lolenge kani ba corps FCC cash eko suka to eko kende wapi. Wana ça justement analyse pas maté émission na biso kombo nango analysons ensemble bandeko balandi. Na yango mwana mboka apremersaki bandeko basoldat ba compagnie ye bazonga na mboka na bango basepelaki te barecevaki yango mabe boyebi suite fandenge komaki voilà mwana mboka akufaki nde tokomi boye tangu président honoraire auti koleka na kombo ya monsieur Joseph Kabila Kabange ayaki na pouvoir. Bon pona koloba vrai dire to bomba te amekaki un peu yepe ko respecter moi ba corps wana oezalaki signé na tango ya fait mze les désiré Kabila na ndenge nini tolobi bongo toyebiso soke na uti koloba tout à l'heure na si ça quitté na zongi d'histoire article 2 où il lobby que le sol et le sous-sol congolais appartient à l'AFDL. Article numéro 4 oyo na usa la synthèse et lobby na biso que ba soldat ya ba pays wana ba compagnie qui mze désiré Kabila baza na 300 km ya frontière congolais touti komona ba Rwandais ba kotaki tina ba frontière na biso voilà or et komama déjà article numéro 7 et uti koloba article 7 voilà ezoloba ba soldat wana to ba pays wana ba idaki o bazo former AFDL baza na droit ya kozwa nationalité congolaise bandeko balandi na siro boza na accord wana bozo tanga elongo nanga eloko membi biso pona kotelisa bino omoni accord FCC cash o toza nango lelo ba suite ya makambo tukoleka bana ya ba debt to lo bakaka ya ngambu kuna po to tanga pensa kombote pamba te émission na biso un peu accessible à tous et kopesa moi pasi bandeko wana à l'autre camp ba former ba béret rouge ba béret vert et autres na bandeko na biso oyo ya ba combattant ba uta ko s'affronter ba tumbani ba siège ba sali ba déclaration voilà nyonso wana bango bazo yebate que bazo beta likofi na mopepe pona nini na lobi bongo parce que ba corps et c'est signement moi mboka otoza na ya en place ndeko Félix Tshisekedi ayebi ba corps wana pamba te ezali déjà biloko mo ça déjà établi tango koti na pouvoir tu es censé de koyeba makambo yango nyonso c'est que asi ayebi yango. Or na est kuna bandeko wana baza na droit ya kooccuper mabele na biso na yango bomonaki ndeko na biso Robert Roy alobaki que Kinyarwanda comme 5e langue elongo na jumelle ya mokonzi autai koleka babimisa ke lo moko abona ba balkanisation tout consort bolandaki yango batetiaki panique mais bango bazali kaka ko rappeler makambo ese komama na bakor oyo basala donc régime oyo ezali nango kaka kokina ko tendre ko faire croire na biso que ezali continuité ya accord ya lemera 2 parce qu'on est aquí hein oyo ezali 2 balobi que Kinyarwanda faut comme 5e langue pamba te na article na biso to na uti ko expliquer bino awa et komami que bandeko wana bazali na bango na plein droit ya kokoma ba congolais na yango moni bazo betela sete wana na uti ko bisa bino lisusu que bango bakokota na bango mefu batika kaka 300 km ya frontière na biso awa donc basana bango na droit ya ko poussa na so comme 300 km ndé ba stopper mais ba va et vient ba entre ba sortie ba ko sala na bango wana ba corps na bango ndé ezo sala que et pesa bango accès wana ndé na uti ko bisa mino lisusu que le sol congolais le sous-sol donc ba bien nyonso eza biso na bango to monaki na Rwanda ba utaki ko sala
ouverture to ba implanter usine ko sala ba téléphone na mituka ba bien wana to ba matière wana ezali ko uta nango na mboka na biso. C'est parce que ba corps ezali ozo sala que ebimisa ba matière wana na Kinshasa na RDC pour ne kota kuna. Or biso moko to kufelango. Na rappelez-moi mukie to mona ki mwana mboka Félix Tshisekedi sala ki ba propos alobaki que aza prêt ya kokufa po kimia ekota na este. Ndela utu kebisa mino tout à l'heure ba corps ese signama yekuta zalate yekuta zana solo abane ko aspirer na politique mais azala ki vraiment te dans les bains makambo ese salama ya yekokuta tango se porter garant que na kokufa po kimia ekota kuna na este c'est que azuluka cha libaya na ba corps ese salama ya lemera. Or ye ayebi yango. Point d'interrogation. Bandeko balandi to sala keba pamba te to moni que pouvoir en place eza continuité ya makambo ya mabeleka bana mboka bakufi ebele na est mwa minembo ese sinyama kala obiso zo boma na voilà ese salema nango kala. D'accord, il y a les mères en out expliqué bino tout à l'heure. Oh crash et salami voilà théâtre. Oh kotoyo China Rambo alobiso ki nanyaye akobeta ye batie ba photo théâtre bango ba yebi déjà ba accord ba signa donc tozo benga accord eza elieyo elienga te elieyo te donc ba accord oyo ba yebi yango. Est-ce que Félix Tshisekedi ou aza président actuel akokoka komettre fin na makambu oyo et c'est salama? Point d'interrogation. Si oui ndenge nini, sinon parce que processus yango déjà monani to moni mamo livre kunande na utika bisamino tout à l'heure nazo rappeler mo mukie po na koyeba place idée na biso général et outil pour na ko conclure que pouvoir ou ezali ko lakisa biso que tozo ke na accord ya les maires à deux ayamba maki malamu za ba soda moko boye to ebité baza combien baza tout en armée bazali to yebité to monika bango ba bimika raboye bakatakata nga koto na ngambu ba béret rouge ba béret vert voilà. Est-ce que zo lakisa biso te que eza ne loko moko boye ezo luke salema pour na ko renverser pouvoir en place? Point d'interrogation to yebité mais eza déjà suspect to moni ba crash avion et salemi voilà ti boye na boye. Point d'interrogation. To moni ba matière na biso zo bimaka ezo kendaka na ba Rwanda ba Burundi ba Uganda ba corps ese cinéma nani amemeli biso mboka te kamabwe bango moko bazali na kati ya mboka na biso pe bazali ko chapeauter to sala moi rappel mutu wana lobaka makambo o ezali biso to yebaka te mwana mboka faut telema to yeba ko kangaka ye na maloba wana parce que zo dévoiler ba secret o to sali analyse alobi que moi extrait wana ebité sous ingénieur ko mona yango mais prions le bon Dieu alobi que batu oyo bazali ko détruire Congo eza bato bazo diriger bazaka kana kati wana c'est que yayebi bango mais pourquoi pas ko kata hémorragie à corps wana a funda bango so monika ko benga na bango te batu oyo bazali na moi lolenge kanya ko sala que ba mener bango ba kanga bango ba kina biso to koma na kimia bazali mboka na biso et souffrir pendant temps ebele bande kwana msu balo basali 32 ans de lutte lelo to bengi yango ya pamba mais biso to bandi lit na biso kende ya pamba te to sala bato ya bwana bato ya maele koluka ko sala réflexion na yango to sengi na bato ba rolanda biso o bazali bata maele bata bwanya ba meka un peu ko sala réflexion to ko analyser le kola biso to luka ko kata hémorragie oyo ya ba corps oyo tozo continuer jusqu'à nos jours bamba te ba corps wana lelo lobby kuna bato ba kufa na bango kaka peuple congolais rolela na ekaka soki to kati ba signature parce que bato ba signateur bazali est-ce que ndeto yokaki que tango ba crash outi ko salama awa ba bengana ki bango 3 bato ami balé ya biso na ba président o na tangi ba bombo mboka na bango awa bakende kokuta na Rwanda pona tina koluka ko bakisa signature ya mese 15% na kati po epa kota na corps est-ce que tchaki mokoloto? Point d'interrogation. Bamsu balobi oui a tchaki
na yango komi le singa na kingo makila ba congolais aussi ekweya na mabele ekoganga pe ezoganga ti lelo bandeko balandi moi analyse na biso ya moketo meke mokwa lelo yango wana kotalisa bino makambo tozo vivre na mboka oyo eza eloko moko esalama depuis kala bakor esalama or régime actuel falaki ekata hémorragie wana to kata ba papier wana to sala yemo alobaki to sala allusion na makambo elekate to sala allusion na makambo sika do bakor fo ekatama baki kokundola yango ba kata yango donc to sala bakor balobaki partenariat gagnant 50-50 bango ba pesa biso ni bazwa ni parce que bazwa kaka izini wana ba fabrique e bandi da ko fonctionner bazwa kaka malgré bande comme sous batali singa no mondenge Bill Gates azui initiative à s'investir na RDC ba le lobby va renforcer sécurité RDC kuna na est ba hélicoptère mais bango pe ba profiter kaka est-ce que nani aza chargé to mona ta awana kati kutu bakini bopeto biloko belebe ba so de mouton akolandela kutu asa na été comité de suivi ezate bon bato wana tamba oya nani akozala censé ya ko surveiller bango babimisa kini bazwa ki nani akufaina akendaki lobi to kolela lisusu bandeko balandi foto za la veille misunga total tina suka olenge mboka ezokene na yango je vous informe déjà c'est samedi marche à CLC et ko salama awa na bandeko nyonso bakozala na besoin ya ko participer na marche na mokolo le 21 bazala wana bakende ko soutenir comité laïque oyo ekosala marche na mpona koluka ko déclarer makambo belé ba point ezali impunité 15 millions de dollars ba 9 magistrats wana ya ba longwa voilà pona kotanga yango penza te bandeko balandi à retenir que tozomona régime oyo ezokende kaka na lolenge oyo bango basalaki bakor na bango neto bengi yango accord les maires à deux pouvoir en place ezo pesa biso bilili pezo la kisabiso que ezali nango kaka suite et fin ya accord ya les maires mama te biloko no sto tangi atozomona yango ba to libanda bazozwa mutu moko ta benga ngai bisinga azana carte d'électeur maza ya mboko tazana musika zoki yango ndenge nini bande toka ba machine à carte d'électeur na bandako ya batu bango bazomisa ba carte ata ya cop a ozwa na yo sikoyo nani aza censé koyeba que bato bazosala yango bakokotisela biso ba infiltré po ba milicien baza déjà awa tokoloba yango na émission koya bandeko balandi yoki yebisa pe moninga s'abonner surtout na chaîne na biso ABC1 yo za na besoin ya ko tinda suggestion na yo za na besoin ya ko pesa moi critique na yo benga to koma na numéro za affiché na ba ya écran wana e ko komela biso grand merci na biso vous pesa ka biso confiance grand merci à papa Blaise Tsakala grand merci à notre réal Aimé Kasaka et ainsi à notre cordon Jimmy Boimbe. Grand merci et respect à notre patronne Maman Chantal Ayao. Grand merci na bino so bokoma bobenga bo tindela baninga ba émission parce que esengeli to panza yango pona koyeba toza wapi to koma poto kokende wapi. Pourtant to kozonga lisu na plateau na soto yeba elongo eloko ni toko ko sala poto libérer mboka na biso. Grand merci na bino nyonso tokutani au prochain numéro. Grand merci à notre charmante journaliste na Komboya Emmanuel Kalonzo Mama Lux Binos Boebi, grand merci na présence naie sur notre plateau. Quant à moi, je vous dis déjà au revoir, on se retrouve au prochain numéro. Bye. ABC1 Television, ABC1 Television, le leader en actualité. Actualité politique de la RDC, d'Afrique et le reste du monde. ABC1 Television, le leader en actualité. Actualité locale et internationale. ABC1 Television, ABC1 Television. Actualité sportive, le football, boxe et autres. Actualité religieuse en RDC, en Afrique et le monde. Actualité culturelle de tous les pays africains. ABC1 Television. Les leaders en actualité, c'est ABC1 Television.